Bonsoir peuple congolais, nakanisi tozali na série à mobilisation puis arrangement na peuple congolais na ndenge toza kosala pona le 12 septembre oyo arrivé ya ennemi numéro 1, ennemi public ya peuple congolais akoya le 12 septembre oyo mardi. Yango tozali ko sensibiliser ba peuple congolais nyonso place bazali bayeba kolanda biso na bokebi nyonso pe na kolanda na lisesengena nyonso na kolimbola maloba oyo tozali kolanda koloba sikoyo. Et puis na sengi na bino ke nazanga moko te lelo naza kulutu Morgan azali combattant bomoni biso na ye moi plusieurs fois azali combattant engagé azali parmi ya basage na biso ya combat ba mikolo tozala na bango ba mususu boyebi bango ba mususu bazala na biso mais na minute oyo tozali na ye touti kosala réunion oyo tozali ko mobiliser peuple congolais na suka boyebi ke tozali na ndeko na biso oyo toza ko benga ye général de division l'Addison contre maître hier, tout recouvre ensemble, nous mourons ensemble, nous vivons ensemble, tout ça naé ensemble lelo après réunion na biso bande mususu ba otiko kende batiki biso to memela bino parole oyo esengeli to yebisa bino na soirée ya lelo na pesi maloba na kulutu sala na minute oyo pona ko sauver honneur ya peuple congolais ingeta peuple congolais naza koyebisa bino boye na surtout ba diaspora ba combattant surtout oyo bazali na France pe na kati ya Europe. Kabila akendeki kukutana na Sassou Nguesso azali moto ya ba français. Alors le 18 septembre na ONU réunion munene ezali na ONU pona ko zwa essor ya Congo ko décider pona Congo. Alors bino mo boyebi ke Kabila ayawa le 12 aye pambate Kabila ayawa parce que France azali na droit de veto. Donc tina ya ekoluka droit de veto que mesure nyonso ba na ONU France azala pour ye andima ba mesure ba kozwa te alors que ye azbaza oluka ke ba avancer sur ko date ya élection et ça le 31 décembre été. Bon ONU a kozwa ezali décision pour na que Kabila il faut atika pouvoir. Alors le 12 septembre il faut tous aller ebele siko tous aller belé on a poto là ça Macron et ali pona ngai pona Kabila donc akomona ye moko ndenge tozala mais poto là ça Macron que a en France ba français bango moko ba leki lisusu biso na nombre te biso to so komi ebele a en France pe to ko police ye pe na élection soka chitembe ozoka donc tozala ebele poto ça Macron que amekate kotia droit na ye de veto na ONU na ensemble na conférence oyo kozala le 18 septembre na États-Unis na ONU. Donc tina Kabila aye awa bako sabino te aye po na ko solliciter na Macron que a posé veto na ye na tangu bako zula ye décision oyo ke Kabila asala boyu bia longwa ou ba sala élection le 31 décembre. Donc à France batia veto na bango parce que boye bango bien que aza déjà na relation na Russie pas na droit de veto donc aza na relation na Chine aza na droit de veto alors les trois droits de veto et ko pesa Kabila ke atikala ndenge ya linko tikala donc il faut tous ala ebele le 12 septembre pour na tolo na Macron ke akota buzoba wana te soka koti buzoba wana biso na France awa sikoyo toko banda sikoyo opération oyo to lakisa ye ke azali eloko moko ya pamba. Merci beaucoup na kulutu Morgan na ndenge ya pesibino ya noke peuple congolais les seules décisions etikali ya suka ezali biso ba peuple congolais biso tozana besoin ya mutu nyonso asenga RTT na ye okima ata musala na yo demi-journée na yo oya kosalela ne fiske pour une fois encore République démocratique du Congo. Tokomi na étape ya suka ezosenga mwana nyonso ya Congo du nord, du sud, de l'est, de l'ouest a participé na libération ya peuple congolais. Nazanga mokote nazali kopesa maloba na général de division l'Addison contre maître. Ensemble, nous mourrons ensemble, nous vivons ensemble. Ingeta l'Addison. Bonsoir peuple congolais. Ingeta place Bouzali.
lelo awa tozali awa boki mon général ninga uti koloba boki pe Vieux Morgan ninga pe sino ba sujet o eza ba sujet moko eza très important pour na biso ya peuple congolais. Lelo tozande pour la mobilisation toyeli masolo mususu te parce que mutu to lukaka yeyo Hippolyte Kanambe o azo exterminer peuple congolais. Donc boki général ninga lobi biso tout les 12 ban en Suisse, ban en Allemagne, ban en Angleterre, ban en Hollande, ban en Amérique, partout bozali, partout coin tout congolais ali, sont capables ya kosala action na yo o esengeli o sala ata vidéo ata obimate sala pona Congo parce que muto lukarande Hippolyte Kanambe azoya awa les 12 na territoire na biso. Pe deuxième point na koloba boye toyoki bande ko na biso ba mitumisaki mingi pona Bruno Tshibala pona biso aza premier ministre était yaza mutu ya occupation de yamo ito kipaki était toyebi ke ye eza nango ba distraction biso tozande pona Hippolyte Kanambe parce que ye asala musala moko te. Donc yango moni to kipaki était parce que aza na impact moko te parce que biso ti lelo tozala gouvernement te tozala pe na présenté mais tozali na occupation mutu occupation aza ko ya les 12 yango moni to telemi tozo mobiliser na peuple tout congolais place aux ali vraiment 50 ans zela ne fils que demi journée de mon général lobby yaka pour na Congo to kutana biso tout na ambassade ni to yokana kimbe wana zaka point de repère mais mutu na mutu arosala na place na ye partout arosala musala na ye wana zaka parce que to kozala sika monter ba ya ko encercler biso donc ya lika to kutana ka après to dispatcher biso tout mutu na ko ya li okomona munguna okangi omona bata aner okangi omona bato bata mona Hippolyte Kanambe okangi osali musana yo so za na vidéo filmer ye sala tout musala tu yo za nango donc to senga na bana tu à Paris donc mukolo to sala unité to kutana to sala musala pona Congo et l'autre senga ka ya moi et l'autre lukaka Hippolyte Kanambe aza ko ya les 12. Donc biso tout to kutana to sala pona musala Congo ezali pona intérêt à peuple congolais na ozana maloba mingi te pe na ozonga sa suma lobe pa baninga to sala bango to sala pona mobilisation ya peuple to ya ebele biso tout muto lukaka Hippolyte Kanambe yeyo aza ko ya les 12 peuple congolais Kanambe aza ko ya les 12 to kutana biso tout to sala musala pona Congo. Donc akoya na hôtel Bristol pembeni ya Champs-Élysées pembeni ya président Macron toya to bisa Macron to lingi mutu wana te c'est un génocidaire jamais a que de utela e poa ndenge mbuta lobby pour ye ayene ko luka droit de veto ndenge ya li par français ba côté la ye donc so biso peuple to relaxa volonté wana to yebisa ba français que muto bozolinga bo côté la to lingi masolo wana te ndela za muta démocratie ba koyoka ezasko biso peuple to za déterminer to temela Hippolyte Kanambe partout à cause de la Torosala, Moussala à partir à Lelo, Moussale Bandi, à partir à Lobby Lundi, Moussale Bandi, Toluka Batuna Bango, partout à Rosala. Tout ça a besoin de Chibala, Chibala, c'est une étiquette. Mikolo, tu as besoin à Pampam Batero, du Bisso, il y a aussi un boulot, tu as besoin de gros poissons. Bango, Chibala, Bana, tu as besoin de Bangote. Tu as sur Rosala, Moussala est important. Parce que si tu as sa batture d'importance, il y a un moniteur dans la piste de collabo. Il y a un moment où ils changer ba kan ba biki ba occuper nga parce que Congolais linga ba lobela raé siko to occuper sous mututé biso c'est Kabila donc autant ndé tête o ya occupation ba tiela biso jamais nga na robeta masolo ya mutukinga non na lobela siko makambu ya mutu azo bo ma peuple congolais tant to lobaka ba kombo na bango ya un moment bo lenga koyi bazo ko changer banai bazo ko ba collabo parce que ba lobela on s'en fout maintenant nous c'est Kabila gros poisson azako ya les 12 peuple congolais place tout yo rozala sala musana yo pona Congo so za information na place ba collabo bali ko kende yo mon côté luka bande ko na yo ata 5 10 to kene to kanga bango ingeta peuple congolais na ozo message ya mingité na ozo ça suma lobe pas mon général pena Vieux Morgan ba ko baksa sous pilipili ya roleka ingeta peuple congolais. Merci commandant Addison na nyoso zo sala mais na sengi na peuple congolais tous à la uni le 12 décembre. Nyoso le 12 septembre nyoso oyo eleki esi elikaki koswana bana papa moko tata moko baswanaka mais l'objectif ezali le 12 septembre Hippolyte Kanambe dégage wana tolobaka
ntango yango mindele badécideur na bango balobi bainvite batala force ya peuple congolais to bakoloba kaka bosalaka mpona miziki esali nini miziki ezalaka ouverture ya makambo na bango toblokaka yango mais lelo sikoyo bango moko ye moko Hippolyte Kanambe, le premier assassin de la République démocratique du Congo, le premier tueur de la République démocratique du Congo, le premier tour ya mabe salama na Congo, ye muto décidara. So boko barre babe lelo ezaka ye. So ka lobi botika ya kende ezaka ye. Donc muto ngo aye. Alors tous senga batu nyonso botika na ba commentaire oh boye ezalaki boye babe yonde boye yeno te babe abundaka kendaka na terrain. Babe azalaka ni banda babe abeta makapona Congo babe afinga makapona Congo yobi matotala zala wana na biso soko za mobali asolo tia de kui o ba français balobaka soko za na mapumbu penza ivanda bima totala yo mobali soko za mobali asolo ezaka koloba na sima ba Facebook te ko finga ba yuma congolais yuma congolais to ba yuma bazo blender biso to vandi to sala ba fiere pola ba congolais ba zoba kikino na biso buzoba ezata ya kola muka ba tutu fo bala muka ba tia ma force na bango libanda mutango yango anat hein tolo ba trop ka koswana kubunda entre biso na biso o kende obeti babe o se ofingi la dison o ke otongi vie morgan o yona vie moko boyo kotonga ka ba petit mais yaka sala pe vidéo hein baninga na ba osala vidéo hein batu mususu pende bwala kawana kalo yenge apamba kobela masanga ba discours bele na babar bima kabila mutu alukaka mutu tu aina kabila na diaspora navana kana bino na yebinde to sorolaka kabila zoya ye wana kozala awa bimisa makasi na yo zala plus nombreux que la musique surtout la jeunesse effort obisto sala eza effort ya République démocratique du Congo eza effort na ngaite nazo senga na ba congolais o baza koyoka nga o baza ko finga nga bo finga ngaite bo finga Hippolyte Kanambe muto azumbongo na bino ali bomengo na bino abomi bandeko na bino so bobeta bobeta ye bobeta ba congolais te bobeta ye muto abomisi batu abomisi bandeko na bino na chaque famille il y a des pertes humaines. Na chaque famille ba komi ba mpia kabota na ba vidéo ya kisasa ndenge ba congolais ba koma ya kokonda tozalaka bongo te hein total nanu même na autre côté documentaire il y a pas longtemps en France 24 na ba femmes violées qui sont à l'hôpital ya Pangi ba l'équipe ba kino na santé kitoko c'est grave na moni penza que musala docteur Mukwege et monani na miso ba to ba la kisi penza ba femmes violées réparées par le docteur Mukwege à bonne santé plus que les Quinois qui sont en paix qui sont en liberté. Alors, si vous bino ba Quinois, il y a poto boso fanda na ba parler na bino bola kisabiso ka ba liksi moko boye o bo vivant ngona kisasati. Et tango to kozonga pe na kisasa bozana ngoti mutu moko boye auti di banda boye bina place a uta nandenga ya akwanza bino azu pouvoir na bino adame balar na bino lobi ya kozala na France awa bolali pe ba pongi po ba yuma. Ngam to na bino wa yuma ambendre a salopard. Pour beaucoup rater, beaucoup de biso. Donc c'est le moment bino sur moi mi bali bobima totala. Biso ça il faut na biso tika di bino tika na ba parler. Bon sa force na bino. Na comme monopoliser par route na pesi par on avait morgan. Je suis en colère avec le peuple congolais. Ko finga kaka. Ko kumisaka batunde boyebi. Ko finga ba boye. Bima. Tobengi yo muto finga ki yo muto ya parti politique boye yo muto ya boye finga batu kabila nde ennemi na biso babe asa ennemi na ote yaka sikoyo toke ne biso tout devant Élysée et pas Macron to avec sa force qui to lingi muto wana ti ingeta bande vieux Morgan. Oui, peuple congolais donc nandimi que bokozala les 12 wana na assure que bokozala les 12 ezali likambo ya ba musique te o musicien ni tout ça la te ezali likambo ya mboka oyo mututu luka ye wana po boye bien obino moyo surtout que élection e ko sala le 31 décembre ezali te donc tango élection ko sala mate il faut ni ya ayeko luka veto awana Macron alors photo là ça Macron que idée wana ya zanango eza mabe ameka ko pesa kabila faveur wana te toyebi yango bien que ba français baza ko exploiter pétrole na Mwanda et ba mai ya Mwanda ba mbisi nyos tu ba kufa
donc la population ya mwanda baza ko souffrir baza na biloko kolia te balabala izo beba na ba camion na bango minene alors Macron alinga protéger bénéfice na bango Macron alobi qu'il faut chômage ici na poto alinga aussi sa chômage na poto na arrangement na Kabila donc tolanda sikoyo Macron to yesa Macron ke a stoppé merci beaucoup. Peuple congolais, na osenga susuka toujours na peuple vraiment franchement boya ebele pour na Congo boya ebele les 12 to Hippolyte Kanambe ye wana za koya et deuxième point na osenga na bambila na biso o bazana Kinshasa vraiment soki vraiment bolinga République démocratique du Congo Kabila soki atie makolo na France atika la na France sa biso to récupérer azonga sukuna te bo sala musala pour l'intérêt ya peuple ezate pour na un individu rwandais o azoboma biso tozo kufanzala toza ne loko moko te lelo tokomi koboma na biso entre ba frère dikola un individu rwandais azo kabola biso vraiment en tout cas makambo eleka congolais tout akoma na paix congolais tout se retrouver akoma kosala congolais tout akoma bien to koma lokola ndenge to vivre en Europe mutu to azana droit ya soin droit ya école droit ya tout ya musala makamutu elo to sengaka ya mwa to sengaka yango wana to sengaka na biso mingi te tozana bondeko tozali bana ya tata moko partout yozali na province bana Belgique bana Hollande bana wapi Hippolyte Kanamba zoya les 12 boya ebele to lakisa ba mindeleke to lingi muto te ingeta peuple congolais tozali boke moko les 12 tozala biso nyonso pona mboka na biso Congo matondo pona peuple congolais merci mingi. Merci bandeko na kopesa message ya suka pona ya rassemblement na bandeko na biso na ba demande ya ba marche na ba sitting et Rosalema mais biso to proposaki point de stratégie tous on a 2 points de stratégie ezali na place Triangle na cour Albert na métro Alma Masso na côté ambassade groupe msusu kokuta biso wana à partir de 10h 9h jusqu'à au-delà tozala déjà wana bato bakoya liboso na biso bazela biso wana tokobana ko dispatcher bato mususu bakobima na place oyo tozobenga place Charles de Gaulle bo descendre makolo ba mususu bobima na place Concorde oyo bazoloba place métro Concorde bobima wana ba mususu bobima côté Madeleine donc tous les 4 coins pour na ko atteindre Élysée tozala biso tout na besika dispatcher pour na rassemblement et à la place Moroté pour bambila va quoi encercler biso lobby mardi et cause à la journée il y a mobilisation il y a kolakisana mokili mobimbake nous n'avons plus besoin il y a Hippolyte Kanambe na tête il y a pouvoir il y a République démocratique du Congo ce que tous en a besoin il y a changement ce que tous en a besoin à qui que ce soit c'est nous-mêmes le peuple congolais to choisir chef na biso mokonzi na biso na pesi lisusu interpellation na ba parti politique et na société civile batutu bazo kosangana tozo sengana docteur Mukwege na oyo courage azali na yango ameka ko courtoyer bandeko na nyusu ba congolais pour abima na force ce qui azali na ba ambition ya ko gérer République démocratique du Congo na transition ameka ko courtoyer ba parti politique na ba association na ba parti civil pour rassembler batu nyonso pour azala na force pour azana force ceux qui est politique Kanambe a piqué na pouvoir soulèvement et salema ou soit tokende na rébellion ndenge lolenge moko luka abomisa peuple congolais tokanga na maboko peto sisa makambo ya Rwanda Burundi Uganda na Tanzanie ozo ko déranger République démocratique du Congo o wana ezali vérité toko passer toujours par là ceux qui bolingi ko passer par wana te tokozala toujours ba esclave pe bazako lia biso mbongo et pe ba ko boma biso mikolonioso vome ko kufa une fois pour toutes tout le monde que toko fera moko to kontaka bibembelelo to komina 12 millions il faut le peuple congolais va comprendre que soto bimi massivement ba bomi biso pe massivement to libérer mboka na biso lokola ba français ba libérer mboka na bango massivement tout le monde ensemble tout ça la somo direct et ko banda d'abord na mardi na Paris pour na kolakisa Macron que na mboka o ya France il y avait des révolutions et il y a qui na mboka moko occupé na par les Allemands ils ont fait un effort il y a français nyonso ya libanda pe ya kati abundaki biso ba congolais ya libanda to kosala ba effort na biso etant que ba congolais ya libanda pona ko kimisa occupation ba congolais pe ya kati toujours senga basala effort balanda idéologie ya mutute balanda idéologie que nous libérons la République démocratique du Congo laissez les politiciens faire leur politique mais
na kati ya occupation basalaka politique te mboka tango za occupé par les étrangers yo nekotika politique ya mensonge yo sala politique ya libération sangana na baninga bosala groupe union fait la force pour bobengana et politique anambe nazo senga na ba groupe nyonso ba osala tendance politique que mouvement ya combat ezala na part na bango bakitisa mitema na bango batala intérêt du peuple pour to libérer République démocratique du Congo ingeta